Ave Maria Stevie suka na chaîne liboso mutute sima mutute. Policier na biso balobi coup de chapeau na ndeko Saddam Ibanda, autrement appelé Wanda Wanda, soda oyo abeti kuluna a totolier lisasi na likolo cher internaute. Et donc ça un peu somme ka sezali manière des choses, la meilleure des choses vu comme na RDC dans année oyo. Kati ya mibeko ya la police et senge bani hein na mbila soki on se sentir na danger pour la légitime défense abeta masasi kasi ya bomate acte ezali ya ko saluer penza soda calculer cheville tant acte wana nde yango esepeli sibiso. Chers internautes de Ave Maria Télévision, toujours pour vous servir, vous satisfaire, vous donner les informations dans sa profondeur. Na mesana lokoloba tozali bongo nzungu na bino ya basango oyo mesana comme mela bino basango na mozindo na yango penza tozali vraiment na songo na mokola lelo ko partager na bino plateau au une fois de plus. Enfin to meka ko analyser to solo là na actualité parce que to memela kabino ba actualité en temps réel, actualité dans Mozindo, vous allez partout dans le monde entier, dans la République démocratique du Congo, en Europe, en France, aux États-Unis, partout en Asie. Parlons de l'actualité, ça fait du buzz, ça fait quelques temps déjà. Policier na biso balobi coup de chapeau na ndeko Saddam Ibanda, autrement appelé Wanda Wanda, soda oyo abeti kuluna a totolier lisasi na likolo cher internaute. Et donc ça un peu somme ka sezali manière des choses, la meilleure des choses vu comme na RDC dans année oyo Wanda Wanda. Lisolo mo ebanda ki ndenge nini na mekampe ko relater parce que tozali wana pona couper sabino basango na mozindo na yango penza Wanda Wanda azali moko ya ba policier na kati ya FARDC et pardon na kati ya la police ya RDC azali bongo en garde ya mokonzi moko toko ko bimsa kombo awate azala ki bongo na service na ye bino mo boye bi cher internaute likambo ya kuluna na kati ya Kinshasa ba soda ba konzi ba lobby bayeli bango même kanya makasese mais bana oya mitema mabe bali koyoka te kuluna to ebite sero utaki wapi désordre de qu'on a biso kombo na ezali permettez parce que je suis en train de lire, je suis en direct de connaître kombo na ezali Glody assassin yoka kombo atayo moko Glody assassin forme mutu soko talika bolobi opena assassin soka kuteno na butu c'est-à-dire que ta vie est en danger. Glody assassin na lichette lokola bayebi ke ba soda na biso ba policier surtout plus bazalaka ba mbwa kopal malgré soda na zalaki na munduki na maboko Glody assassin za koya akata soda to ebite soki intention ezaki ya ko intimider ye, intention ezaki ya ko bundisa ye, intention ezalaki ya ko menacer ye to ya ko boma ye ko sasa ye, mais ba video ezali kolakisa na ebite soki abet kitenga kozala nango video eza kolakisa lolenge Glody assassin zo yana lichette akata soda o pendant que azali na munduki na maboko. Or que na kati ya ba règlement pe na kati ya mibeko ya la police et senge bani hein na mbila soki on se sentir na danger pour la légitime défense abeta masasi kasi ya bomate acte ezali ya ko saluer penza soda calculer cheville tant acte wana nde yango esepeli sibiso likambo ya passe ezali ete kanyama ba général leko bango nyonso bazali kobunda bazali kotelemela bakonza mboka ba pasteur minene kotelemela phénomène kuluna oto ebite ezali kosila te voire même ba memi bango na kanya makasi c'est ba pesi bango na salaire cher internaute. Pour votre information, pour ceux qui ne savent pas, lo o ekendaka liboso na kanya makasi c'est ils sont maintenant salariés bazo bénéficier na salaire na bango bakenda ta kolone la biso masangu na kanya makasi c'est kuna. Pendant un moment
tokozaki na kuluna tozaki na phénomène général kasongo apesaki kanga kuluna bapesa yo prime tomonaki bango nyonso badozaki ezalaki okangi kuluna memi ozwi saki ya loso okangi kuluna memi ozwi saki ya fufu okangi kuluna memi ozwi saki ya semoule tomonaki mo bakuluna balimwaki mais récemment ici na kati ya Tchangu tomoni bakuluna basali désordre ya makasi. Il a fallu général moko abima kombo ne échappé nga fukami asengi bango pardon. Pas si peu mais la génération ezali koya est-ce que chaque génération sengi to s'attendre quand na bakuluna. Les parents à la maison, qu'est-ce que vous faites? Et bon ceux qui soda na beta ke na nzoto kasi parce que soda kufaka lokola civil était soda bomaka moto na soni abeta ke masasi na nzoto. Tolinga te pesa soda na tort. Mais toye bate ke bakuluna na kata Kinshasa bazongeli coopérer na ba communauté toyebi bakuluna bazongeli bazoyiba bana moto malgré bebisi bango balata ba casque basidentifier bazolata ba casque mais bazoyiba otambola saki no maman bauti ko kwesa kwina presse azoki nzelo nyonso kwani akanga saki makasi mwana moto ayeba ole na saki mama wana mokula kwei pona nini pasi ya boye bato belé ba proposer na l'état congolais bazongisela basoda minduki na maboko parce que tomonaki na période ya Kabila balongolaki basoda minduki na maboko pona kozongisa kimia na kati ya Kinshasa balobi ete quelques soda bazalaki pe bakuluna o bande coopérer na ba minduki yango wana chef de l'état époque wana Joseph Kabila azwaki ba minduki nyonso na maboko ya basoda. On suppose aussi que infiltré bazaki okota basala minduki c'était seulement pour la protection ya mboka. Mais kozanga ko minduki wana na maboko comme ça basoda bambwa kopa to benga bango bongo. Okomona sika bazobobola soda yo moko yokinama na basoda na biso mpe bazaka makasi te sport basala raté bamelaka bamasanga nyonso. C'est ça aussi le danger. Kasi population a suggéré que bazongi c'est la basoda minduki na maboko c'est le seul moyen oyo ka moni kuluna aboma ete abete masasi na makolo. Beaucoup de gens ont perdu leur vie pendant bakuluna. Beaucoup de gens baza exposé pendant makambo bakuluna. Beaucoup de gens ba perdre ba commerce na bango. Phénomène kuluna comment le quoi maya komela na kati Kinshasa. Je ne sais pas dans d'autres capitales, mais dans la Kinshasa, j'en parle ici parce que je suis natif, je suis congolaise, je suis née et grandie ici à Kinshasa. Je vois les réalités. C'est dans toutes les communes que Kuluna Zali. D'ailleurs, écoute, dans la commune, comme 17 mois rouge Zobima. Et Kuluna les kaka. Il y a des zélas comme ma tête au lekate. Arte oh, il y a des conabiso à sali vraiment. Ya ko bobola kuluna lisasi na cheville ezali acte moko encourageant. D'ailleurs kutu ba nommé Ada soda ba nommé a mérité prime. Il y a meilleur soldat dans la Kinshasa en année 2022. Pourquoi? Parce qu'il a exercé mon salaire normalement. Beaucoup de soldats ont perdu leur vie. Beaucoup de gens, beaucoup de militaires. Pourquoi? Parce qu'ils ne savaient pas exercer son droit. Parce que on peut avoir que dans la formation. Bon, là, qui sera droit dans les années. Il y a des désordres qui se font partout. Soldats doivent réagir. Pourquoi? Parce que à éviter, na bête à massas, na bête à thé. Bakokanganga, to bakokangate. Na bête à nini, na sala ndengi. Le solo na bête à na répétera tout moment. Le solo ya commande, ya général Polydor na kati ya pompage. Général wana azwa lisasi et pas ya kunzi na emoko. Pourquoi? Parce que kunzi ya baki na ko dresser mundu ki na été. A bêti le sas, il y a bête à montar, il y a bêti le sas, et zongeli mo continuer mon amour tout sur place. Et comment ma comme sous-sol, ils allaient qui monter, ils allaient qui se faire, peut-être nous avons vécu les faits, peut-être
Et qui coup perdu quand là c'est justifié. De quoi on a-t-il là dans la prison condamné à mort parce qu'on a dit qu'il a tué son chef. Mais au côté on peut dans le langue musu c'est cause un manque de professionnalisme. Il pouvait tirer ailleurs. Acte aux encourageants mais le langue peut publier des photos sur internet d'un côté d'autres personnes se fera le condo et c'est un peu de demander aux autorités est-ce que cela n'expose pas sa vie au danger. Nous sommes congolais de bazar mitema mabe baza au-delà mutema mabe baza na teti kuluna za na teti lokola ndoki ko exposer internet bongo ezali ko tsavi na danger te parce que internet a une vitesse vitesse Android sur internet la carte internet vient vitesse Android de l'équipe. Aussitôt comme on photo ne bimi na toile on repère place au fandara comme ya famille na yo bana na yo mwasi na yo mobile no bandeko na yo kuluna osko ba beti masas na minito est-ce que bakangi est-ce que ba memie na la police to ba tike kaka bongo ezali vraiment question ya motuya oyo ba internet na biso ba benginga ba tuninga se fera et c'est un peu de te renseigner qu'est-ce qui s'est passé na kuluna na après ya kobeta licence ba ko tika ye bongo boko pesa droit à liberté parce que ezali moto a cause qui désordre. Il a été partant contre l'ordre public. Il a troublé l'ordre public. Il doit répondre à ses devoirs. Nakatia, ya mibeko ya Kinshasa. Est-ce que ezalaki bongo de quoi na répondre na mibeko na ye? Voilà, ma son abiso amokola lelo événement salemi nakatia lemba cher internet kunzi a beti kuluna lisas. A toto lié na cheville parce que la population va se plaindre na acte wana na koloba ite asali bien parce que ezalaki légitime défense ba vidéo ça montre comment kuluna na zoya na lichette en tout cas congolais za mutea mabe mutozana munduki asimbi boy tellement vous savez que les policiers ba salari le roté munduki na bango ezanga ba balinde bolobara en salle le roté za mwa kopal. Vous traitez les policiers de tous les mots. Non, désormais, beaucoup de choses doivent changer. En commençant par le respect des citoyens, respect des militaires. Soda na kati ya Kinshasa comment le loko ya pamba. La police routière. Ba soda ya FARDC. Ba soda ya tenu à vers OT, vers O ya bic. Ce sont des personnes maltraitées vis-à-vis de la population. Ils sont traités de tous les mots. Le lot arnaque et comme ça, parce qu'ils n'ont pas des armes. Est-ce que mon tourné le lengue population c'est une zongi c'est la bonne minduki et qu'on permettrait de ordre et ça l'établit dans la Kinshasa parce que les Kambouakoulou oyo et si tolembi. Les parents, tirez vos enfants les oreilles. Le long de quoi on a vu ma sœur na cheville, qui sait qu'est-ce que ça allait être. Attention à bête qui n'a pas balinga bakanga soda on a té parce que c'était une légitime défense. C'est-à-dire que ce sont qui a danger kulu na zoye la lichette à monique arme moko na zana ngoya ko se défendre yango. Il pouvait pas sacrifier sa vie. Il y a des familles de maisons de quartier bayebi oyo kuluna bazo bomba bango et pourtant vous pouvez dénoncer ba pense que la police ezali bataka même ba numéro na bango soko yebi kuluna kende ba ko sala eloko te ba ko mema kende kanya makasi c'est asala biso masangu to lié to minene. Mais vous cachez ces enfants ozo bomba bango c'est kuluna viole vos enfants, viole vos mamans, tue vos maris, vos frères et sœurs, détruisent la vie de plusieurs personnes. Beaucoup de jeunes filles, beaucoup de femmes sont traumatisées parce que à Sibissa, activement qu'on digérer un autre par rapport à Yabakuluna. En tout cas, merci Penza Nakunzi Oyo. Azo mérité grade. Azo mérité prix de la paix pour le Kuluna Nakata Kinshasa. Azo mérité ton vénéré. Et Azali exemple mounene pour la soda belé. C'est-à-dire quand une personne t'attaque, tu as droit à se défendre. Bon ça la rappelle sport.
namoni bazo bombola soda et pas muninga na okimawa. Comment yo soda sali formation avant kota la police? Moto normal civil a ko beto li kofi boy pourquoi il la zoba. Comment ça peut être justifié ces actes? Pendant que Mapinga Zali considéré homme fort, homme de la paix, homme de la droiture, comment ko bête bon la paix sport? Tant au général le Kwazala qui n'a pouvoir né Azali qui cherche tonga ko tele Sabina le bisonyos. Toke kuna mbagu. Babenga ngonya bet kitenge footing. Toke footing. Allez, on a sonné sika lendi en tout cas mboko za mboka masana. Footing a pas de 24 types magasin. Soda kangami musuba kangami na bilamba, akangami asali crise. Je suis déjà arrivé presque à la fin. Les gens sont belles qui t'engagent, ceux qui va minutes n'ont déjà ezokende na rokita. Donc, Soda Saddam Ibanda a totally kuluna munduki. Présentement, je suis en direct. Comme j'avais dit dans la place des Ovolio na Katia Kinshasa. Merci na Ozo Yalandanga partout dans le monde. Ozo Landanga hier, Batomatika Kinshasa, Bakenda na place des Ovolio. Donc, dès qu'on a vu ce Saddam Ibanda, na combo ya Wanda, azali policier de garde, ya mokonzi moko na kati ya armée, tokotanga combo na été, azalaki moko, ya ba victime ya Kuluna Zole Kamoni Kuluna, en tant qu'agent de l'ordre, il a voulu mettre de l'ordre, kasi Kuluna zako s'entêter. Si Kolanda ena lichette ba bundana ye, donc ba betie munduki. Batonde ba comme to peki sakio boko peki sai moto azotamula déjà na lichette na oyo babenga bamso atemona nzitali boka ambombe aya tanga ko babulo na kingo au senti que mon kilo est nzambi. Ce sont des kuluna batonde bazo mériter kanya makasi c'est basela biso masangu to lia to minene po vieza la kitoko. Je suis arrivé à la fin. Vous m'avez envoyé ces messages, voilà, j'ai voulu mettre ma plume enfin d'éclaircir cette histoire jusque-là. Suite pour soda, pardon, kuluna oyo. Na kombe ya Glody assassin afani na kati na lembe yebanité parce que na kati limité si je ne m'abuse pas. Et yebanité parce que azwaki bal na sima bal na vidéo ezali la kolakisa ninga zako kima. Azako luka moyen azo solution donc na cheville juste na seba tu bayebi lingala te français te na ebite soki cheville na lingala ko zala ni français ne lambokito cheville na lingala ezanini na sama kolo tolo baka sama kolo moni genou sina moi ekokolo ezala na se wana soko tout un sala moi passe explication net on peut sabino ngwana. Merci pour na bino bozala qui est belé ya kolanda biso, merci na Stella pour na confiance belé, merci na bel ki tengi balobi mutaki tika fuite na défaut l'homme au sourire blanc. Merci pour la image qui te merci na Francine Lambo qui tombe parce que vous allez qui wana quand moi je vous dis au revoir et à très bientôt.